Ah papa tika bato mokili bazaka makambo mo bato bamibimisaka liboso ki bango bata malamu basali mabe après azobimisaka bato bakotela ye kala ba moins sérieux na ndenge osakana te aza mutu te aza mutu mabe alingaka te entourage na ye ba épanouir alingaka ye nde bamone ye nde boss ye nde mutu mbongo makambo ya oyo ya film oyo eza makambo ya 2019 basala film na Elise ya Fille du Serpent to basali film et nzoka ndi azoka contrat munene na Star Times contrat na zuango ake na photo Elise na Star Times aisi bango basi ba utiliser photo Elise ndenge balingi parce que Elise aza produit na ye na 100 ABC Elise te bake ba PC bambongo signé bambongo ba plus de 50 000 $ na ba contrat na mo bazoka Star Times wana après Star Times ezui photo Elise etienne na ba bouquet Afrique mobimba etienne na ba panneau etienne na ba bouquet azotekela bango bouquet ne manager Elise moyo komona comme par hasard Elise ebe na pété oh mais maman ndeni yo to travailler na yo zui contrat mbongo munene boye okiko na Star Times oyebisi biso to toza au courant te oliango yo moko Elise mbongo nini ba ko lakse ba bouquet ba déplier ba tala bo Elise ayoteka bouquet na ba film moya ya ba indien do ba tiena ba bouquet ya ba déplier Afrique na ya Kinshasa a oh Elise benga Kaleba tune oh papa o makamni na zomona nde Kaleba comme oh nde kona ngai talaka ezaka succès boy ba te papa o eza yote o eza film to sala kité film to sala kino eza o sala ki affiche mususu mais o eza photo na ngamo privé ba ketsango na bouquet ba tsango photo mobimba il photo solo là allez ake ozo ba contrat mo ba modifier ba contrat na ba contrat na bureau kuna il y a 305 jours à cause que Elise OK pesa ngambongo o ozo ki déjà contrat abandi ba okay wana azo skolo kwa $500 apesa Elise pour na compte ya film Elise habite nga na makambo ya Star Time na makambo ya mbongo ya film te po mbongo ya film pe na ofuta ngango te nde bandi ana Elise OK si c'est comme ça nga na occuper yo te nga na occuper skolo na s'occuper na Star Time nga na ofunda bango ba utiliser image nanga sans consentement nanga sans signature nanga nde kala ba bimana o so fundi bango ba pe na ba avocat na bango ba ko samba bo nga na mobala beti tolo wana akenda Elise singa moni mutu na ngabi tika no 2 semaines tota réaction na ye soki akozonga mutu 2 semaines papa na ngali pasa akenda azonga poto asala orgueil Elise na batunene ba avocat ne ba ki ba fundi nde Star Times ba fundi akalepti ta ba fundi Star Times nde Star Times comme yem ta kina ba photo na ba bengiye ba ki kuna ba justice ba depuis 2019 ba auto kata ngonde kala mingi Elise a gagné procès yango moni ki mutema mabe na ki ko publier na Facebook po ba Miss Elise mabe biso beto on s'en fout ata ba fingi Elise atande ni ba mona biso kina na banda kuna ba ngote to kinda ko lia te to matape na ba mituka na ba ngote kutu maboki donc ba congolais ni pasa ba zamite mama beno zo mona ka ko mona ba mitema mabe ba président na ba présidente yo yebi makambiso to vivana donc zakutu no yebi sote ba mitema mabe sko ya sali bongo ba moni mutu malamu OK yende mutabande mabe kaka boya jira na komba ba ne makamba Barcelone asko kambonga Barcelone mais akosa ka koma ye mutu musantu makamba Elise pe bongo yo comment c'est fait yo ake Miss Elise qu'on Elise a produit na ye Elise a produit na ye est-ce que Elise a formation pas na ye donc aza na méchanceté moko ya mabe makasi ndozo mona wana nde yango wana donc justice c'est kati makambu yazo ke mema na réseaux sociaux soni o kapeta soni ta mema na réseaux sociaux album Elise mtema mabe ata Miss Elise mtema mabe ba ba mala ka mtema mabe na mboko et on s'en fout de ça donc ndo mona yango na Caleb mutu mabe moi te pasa na ngai moi te ye alingi kaka abato bazo o ba commenter na réseaux sociaux na ebité mais il y a aussi des gens bazo commenter na réseaux sociaux bazo loba papa est-ce que mbongo na ebo pesa ki e ce qui justice c'est côté laisser kaza na raison or que bato bazo kanisa mais ya komi bato ba kanisa loko les a filmé yo mona na filmé ba yesi mutu ba futa plus de 3 millions de dollars ba futi était montant wana ba juge akati wana ya Tricom tribunal du commerce montant na bakata ki wana eza montant o bakateli Star Time bakateli Kalebte kale bana mbongo nini yo pesa ata $200 000 za nango ba fantara sala ana ngote mais ce que ko sala na réseaux sociaux ba miselo kola yende ya bima mutu lokola maloka ba escroquer pour na film eza pour na film te eza société munene lokola Star Times nde exploiter ba image Elise nani Blaise Bula ba exploiter ba nzembo ne ya Saint Valentin na Tigo Blaise Bula ba bengaka ya kazo ba droit na ye ba pesa mbongo ebele siko ba droit Elise société moko ya munene ya Congo qui ne ko salela ngo sans consentement na bango et kale bali mbongo muke wana comme ebini mambo ba contrat ya nini te bango ba lenga ka contrat
bon Elisa tika ka bongo po eza Caleb et puis abenga na bureau na ba solo la Caleb aboya Caleb asali ki grodo Caleb tellement linga ke yende azala kaka bien yende kaka nde azala bien batuni ata batuna ya groupe bazo souffrir pour ne pas citer ba kombo na bango ana kata voice batuni bazo souffrir ba msu bana banda kuté ba msu bazo zanga ta ba mbonga ba garantie mais Caleb bazo linga kaka yende ba mone patron de boss alo ba ki a préparer retraite asa la vantara zo sikoyo akende kotia na réseaux sociaux pour un millier moninga même temps mabe banze pa na ye congolais c'est ça congolais mabe sike utaka batu baye barate batala ka réaction muto basale mabe do yango wana expliquer batu no papa kusoko ko panza ta voice nga panza ngo panzi no etali ngakuto eta elo bela ngakuto logote po Caleb azama be abandaka abona batu bate bele nde lobia na coupe ni balongwa po na escroquerie ye mbongo ya linka mbongo yende asa capare nango mabeza la bongo te so va na batu tala pa entourage na yo luka entourage na pe ba émerger luka pa entourage na ba s'épanouir et non car yo moko o s'épanouir eza bien te za en sens te yango na justice sakati mako ye asaleli on eza ki immature parce que azui justice sakati makambu justice a Congo ye akena on a réseaux sociaux. Et ça c'est manquer de respect pour la République le Congo parce que babao bazana bazala tamayele nde basala nini droit batalike batwana startem bazana ba faute parce que beaucoup utiliser image à moto ça consentement na ye il fallait qu'il attende que Caleb maki image Elise na Star Time il fallait qu'il ba benga Elise pour ceux qui a signé contrat pour na ba imaginer étambo l'Afrique mobimba ba benga ete ya kosa kuna ke boss utiliser ngwaza produit na ya côté nini toto zonyo comme to ça ba répétition kuna to luka ba expression est-ce que Caleb azalaki te c'est quoi que le baké Elise a produit na donc c'est vraiment moins sérieux moi au sakanate et puis na bato ba commenter dans les réseaux sociaux na bato so ba réfléchir ça mutu so moni likambu batunaka c'était comment et bandaki ndengeni ezonga ndengeni oyeba allez ba fanatique yake ko akeko traiter na réseaux sociaux pour ba fanatique ba côté là or que yé mutu mabe ne pas ça créer bato belé na tana bima bato be ba créer bato kale ba salati. Bonjour Marie Teresa. Bonjour bébé. Bonjour. Moi mke kana za kanda Elise. Kana kanda Elise bakasi ezalate. Ezalate moi makamba tumsu ba fana bonye baloba te to bima bazoba. Via ko Elise jamais ko zape produire via Caleb. Parce que Caleb bazana bateau ya abimisa a créer batuna yé to uta dans les néa. Net singa bona sala nga théâtre nulle part. Na yebi ko s'est tenu devant les caméras pour na Caleb. Na yebi nyoso pour na président Caleb. Donc jamais na habité sur muto nga combien on la ino nzala oza posa mbongo siko kabina bimisa on fa pesa yo ou bien faut ya commerce na yo kalim mfa bimisa pesa yo non biso tout oyaka so na d'accord te na kasho ba ngba pesa ngai na otika na tourner na ngati à vrai dire so na d'accord te na kasho no bengi ngai nga mona ibisa na bi ko eza na osala te parce que kasho zo pesa ngati o kanate e banda wapi na ba producteur nini ya film nini na kisasa mutu nini na sa benga na film Elise future te Elise nana sa bengo na film à peso $200 nani 3 millions abibo utiliser photo na ye Elise aux straté baptisé ba photo ya bato mineno to yebi ba mbongo na Congo nana ofutwango et si ko zo lugani na nzota président Caleb ata yo moma mato za ba réaliste ngana tuna si je me trompe pas na matanga ya président nani Mundweri tozala na présent mundu na Elise makami yozo sala yana bakoselingai utibi pezanga na kosa biloko wana na kosa eloko wana te yana nga Elise zonga no sima Elise na nzonzinga Elise aibanite Elise peza créer mukutu akoyi pe ko bengu na nzonzinga po bimile na niveau pe nzonzinga pe le loko mosala nzonzinga imta songisi yo pourquoi pas ko la reconnaissante na vie pourquoi pas yaya vie est compliquée tout tika ko sabisala sala nga lo bakate mais tellement touché papa na ngai c'est mon père muto a créé nga nsamba créé nga mais muto a créé nga na monde ya média batu ba yeba nga lelo boyina tema za Caleb maman yo luka so Caleb bimisa banani hein tout ça ba réaliste tout ça pe batu nga na soni tala biso pe na face na bilongo yo tout na so président ka bimisa banani Elise to tchepe na batu ba zo jouer pe na ba temi pe ba zo jouer na boye Elise azala mutu kozonga mutu longa mbisi zonga mutu mais bakati déjà procès pour exemple c'est 200 000 non to scott ça de recours ezali
donc mutu pa ko benga pe ba mibali na ya ko benga pe batu na ye ba sambeli pe ba bimisi pe mbongo na pona sama ko kaboli na bosa ke justice a congrès ça ka normalité ils a honnêteté na bosa nyang ils a ta ko mote ngai lo ke kamusanga na ko bunda na mutu na ala fautif yim tabanda kinga me lo kwa ya sauter premier ke ko funda ba pe ça ka raison na Congo et là on est na kamo ande na Congo yangwana est-ce que liste on a ki ko tourner na président Caleb caché o ya sole na président Caleb simbaité ezaki yango te. Non, Elise, en tout cas, mais pourquoi vous bengagez? Parce que vous avez un cas spécial, bino boza bastar à bongote. Non, spécialité. Au moins, il a vu de tout ça. Ah, c'est pas là où tu as joué à Bataminene, à jouer à ici, à film Mango, à jouer à Bastar ou Bazagine, à film. Ah, c'est pas la force pour les hommes ici. Na refilm Mango peut bêta dans l'outil. Na wana ma bêta te film na yo. Nga mo ba pesa nga penza la fille du serpent wana, nga Teresa. Ah, biso za ba rôle mo iratate nde to abodan ba rôle iratate nga na joie na nyoka kala présent ka ba yebi ba leki nga ba junior ba yebi na présent bi l'homme sur pesa batu musu bana ba na ngona nkele nga na o jouer na nyoka ba nguma mba ila simba ngwawa na ba maman ngwanzu ah ouais ba maman ngwanzu no jouer na den nyoka ba mami le chati kuna ba mami moke kuna présent temi musika tu ano zaka ndoki avoko mamutu Wasigo, quand vous savez le Elise na bani tete. Naebi kuto Elise. Wana bina franchement naebi Elise. Naebi pour wana na Elise bani tete parce que Elise a produit ya Marie-Hélène. Oui. A produit Marie-Hélène wana Marie-Hélène ça na nini na évangéliste. Ah ouais. Mais siko Teresia, qu'est-ce qui vous fait un bon mot la mambo bon ezoleka? C'est-à-dire binomo ba star rebelle te bi Caleb abimisa mais Caleb ba que le kabaton so libana dans on dirait mon incompétence na bino. Non, maman Teresa na répondre papa na biso. Ezala ki mutema malamu. Ki mutema malamu ya président Caleb. Bonjour. Ki mutema malamu ya président Caleb, ndenge président Caleb azala na batu. Et soit bien pesa au chance au plus au cas chance. Et en plus ils ont pris ki mutema malamu te zende nini. Au moins l'homme sou ba utiliser ka mutu sou pa venir rejouer te. Elisa mo sikito. Tout le papier va côté super positif et négatif. À moi si qui peut-être que dans le cas, moi qu'on a porté na qu'on incarné peut rendre loin. Tu vois exactement que moi l'union se faut que Teresa Salango ou bien kaka maman nani Charlène Benz Charlène Salango ou bien Dina Salango. Toi peine à battre au basali faut polyvalence à peu présent dans la zone à ça ça banjondi tellement ébélé. Bon je pas jouer par la rock, bon je pas jouer pas et pas il y a junior, bon je pas jouer pas mo présent. La semaine moi ko tourner 12 15 films. Tu vois donc Azan a besoin de diversité à bilongi à bateau. Et longi moko ekotaka na ba pièce de biso e mabe. Yaka ba créer ba sala o yebana. Ngaiko ma chérie, na monde nzondi franchement na yebike mutu oyo azongisi pe abimisi Elise makasi ya président Caleb. En tout cas na yebite son lo balokuta. Mais okoki ko poignarder na sima bongote. Okoki ko poignarder na sima bongote. Ngana benga tonke yaya na tourner eh yana bakosi. Est-ce que na ko faire le président bongo wana ko na ninga Belize 30 000 soki combien zo senga ba 3 millions. Asimba ngo déjà 3 millions. 3 millions de dollars. Ah, et l'histoire ça va réaliste quoi? Toi va réaliste. Ata yo moko na vie auto na ngol le lobo. Est-ce que nous yo ko tourner ka fibe compte bancaire non eza comme ngata musuna na ngote na compte bancaire non nge vimba na mbonga Caleb. Yo mo. Elise oyoka ki président Caleb azwa ki mbonga 100 jours. Attention à 100 jours, c'est yé. Il faut partager on a yé. C'est yé mon retour on zo mbonga 100 jours, c'est Caleb. Soki bapesa ki eza ya Caleb eza te fa partager on a yo tozala bato kobo tika biloko mosusu yaka pesa tukanda bato mosusu balobaka na bango to bandoloba mabe o touche papa ya biso so o touche papa baesile na oloba na nga te so o touche papa na oloba na ngai te yo touche papa biso yango na lobi salanga droit de réponse so oselinga droit de réponse nga mpe na oyelo nga na kanga monoko nayebi biso déjà so c'est un droit de réponse donc il y a pour m'embosser les alatés longa ba 3 millions na wana so so luka mon laisse makaya pozwa na hotel bokange bokoti na makata ndo kitike le fufu pas monsieur Zali oza sens ko traumatiser mutu bon na temps zo temps na ye komaka film na ye abenga bana ye bana baza kuna ba solo la mwasi na ye azo temps ko kanza ke faut futa so 3 millions de dollars na yo les en sens c'est Elise Maman Teresa bokoki ko boza na association mo ba théâtre est-ce que na ndenge na bango bokoki okutana te musuta musebi na Elise te oui bien monté
mutu tam se bine liste olinga be liste on nanu afundi Caleb ko se le dise mutu musu na sana bine liste osiko elise on nanu o li kamo ko to bi makala mingi te ba to mutu ngo ba lo be sa rande ni na ngo o yeba ina ote siko so linga 3 millions o pesa ta yo moko bob la sana film on a temps non a jouer ndeni film on a ndeni ka ndeni Péchant pas jouer qui Bastar a miné n'écoute pas jouer na 4 on va devoir dire moi Péchant avant te na ngana tsuna le mamba ici les ça Koko ça il est donc combien t'as coûté te ba calculer na te que non Péchant a joué qui faut on va jouer place moi c'est que a profiter na moto batamu vous comprenez a profiter na moto soit pour jouer na nga a profiter na moto na nga ya boni beaucoup tout tika blom sous to sala boya pesa ba ba méchant ba loba te na ba TV ba ba loba ba bêtise pamba isa atina te eli zonga mutu retirer plainte na yo ya ba kati dossier kata dossier mobile ne mutakati boni bon comment on va batunye so tout so yo yeba ina batu musu ba yebto bena biso na bango te c'est qu'il faut biso to ke na la na mama kala neti nga bona yeba na ngata na likilité na yeba na so funi nga c'est que makala so comme on tika na fufu dit n'importe quoi. Boti kabiloko esa bete toi ça musala moko obi ke musalo muninga o gagner te. Duka muke pour sa famille ne ba brand bazawana ba royal bazawana ba bilif bazawana ba okolo ba otanga pe na poto. Ba na poto pe ba rapena ba demande na bango ndemo na ba stress. Na ba stress na bango parce que papa ba rendre na justice afuta ba 3 millions. Ah non, Elise wa muté amabe. Azana bana. Ana bana te. Azabana. On a pas mis balai, Elise. C'est la parente. Ma grande fille. Moi, c'est mon bail. Mais c'est la parente, non, ça monte ma maman, maman, ça l'a aboité. Maman, ça l'a aboité, maman, ça a monté. Voilà, bah, moutali a permis à maman à mon cou. Tu es puis poigné là, ici. Moutali a permis à maman à mon cou. Tu es pour ça, il a à maman, tu as la saine. Puis son maman, sur le moment, qui soit à tirer le bloc au lia. J'y étais. À son panza, à son pénal, l'autre panza. Pour ni moto ça, ni moto mata, banaba lia qui, mais yo maman d'engeni, linga, banaba lia bono. Maman d'engeni aussi, ça banana le mon moto. Au bout de vraiment parents. Si quoi banana yo, bokaka maman bango rendre mutu moko. Est-ce que mbongo Caleb au foot au lion na kimia? Au lion na kimia te? Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Na sepe no atamu ketele kinanga. Zonga mutu kozala nyamate zonga mutu. Na fingo te da teni ba popo nanga très bien. Na lobby banque réponse nanga kitoko. Donc en tout cas, soro selinga droit de réponse ndé comme penza ya makasi. So ipeno kepeno banga no. Wala pe odeso ba ba fond nanga pe ba okama wabi o. Domitile hotel obi on Thérèse mamami a sali. Karim ane solba nini boy maman nelo ateka ngamo bay na ye ba vanda ka bomba ene papa anife mbula mosena nzambe makasi na Londres ba très akoti makambo na koti parce que a touché mon père papa no za papa moko papa na nga o abotanga ata na kuchi na baba la subi na bilamba meli masanga lango na kuchi bato basanga ba beta ye na kokota bitumba mena ndaku na ba papa saki mabe parce que subi na ba yo mozo reprocher Caleb nini na reprocher le tabenga ki liste il était son offre ndako zo nzonzingité. Non, reprocher les nets bonnet, tourner, c'est pas présent à l'aide. Aux autres, on a coûté un papa, parce que on a été stressé. Et ça, il est bien té. Yo fanny nanda ko babenga ko tam suna film morote. Mais babengi yo na mutu ya ko jouer. Elise, awa na obengo na film na ko jouer. Nazali na $100. Nazana na $100. Pêche. Nazoya. Awa. Na ko futa yo. Ozona ndanga ma chérie. Na $100 moko na futa yo. On dit $100. C'est ça. Ozolanda na $200 na futa yo. Na ndimi. Netu mo pêche sa fille mena kafunde ngwa to kenda kuta na hotel. Conférence de presse kuna kendete na obela. Na pe na yo kele ke kanda na mutu. Opo anisi. Siko mo ndeni obenga te to ba seme ki ara mo sa ndo na ngai. Abengi ote. Yo ayemo ya kote nini. Ka mo bali na saka bo bali sika ndo. Ozui. Seme ki na ngai. Mo bali ndende seme ki na ngai ndele ki na ngai. Na bali ndende mabe. Mo bali ndende mabe. Yo ayemo ya kote nini. Ya bomeli na liba pamba. Yaya, osomona na sepelite. So bina nga yaya, na ne luka futu te mais na sepene longi na yo incarner na film na yo incarner et lo mobo la film na nga. En tant que mon pécheur ben alobi ni no sa ni. Film le kinanga. Au sala. Non salade.
Non salate, non salate. Na kuta émission moko boy ah ba bengi na sa émission na ngabi ba futa nga na émission. Mais le quoi mutonga le kake na sima ya mutu na yebani na sa nini. Na le kake émission ngo fait. Oui, on le cas. Et ça nini. Bon souko liste ba yo ndima ki na $10 pesa benga ko apesa yo. Les a $10. Kasa tuni kasa mo. Ah, au tieka au signifie ngo kaka. Et ils ont dit mais $10 pesa benga ki futa yo. Il y a un fou pas bon benga sope ba fimbo sinsa bisope hein. Question mo ezali ba lobby ya fundikal. Ya lobby autour ba siko yé la star que la star Elise a lobby ya fundikal ta fundi start time. Start time ndem te sele publicité kala ba utiliser ba photo nenyo so c'est ça. Yoka il sait déjà ngala sina solo lina yo ma chérie. Na solo lina yo na pesu accord na ngai. Na c'est une émission na yo. Émission to yo fouté nga 10 000 francs. Et combien yo? Non, au sein d'un autre stolingi. Pour que vous n'ayez pas de temps que la publicité monte dans Start Time peut foutre en direct. Non, non, non. Tu faut que Start Time est bien. Quand les même produit na yé, ou est-ce là qui n'a pas star na yé. Comme peut pas qu'on jouer, m'a changé ma photo, bah tout ça, il est voilà, merci. On se comprend. Donc quand les même des produits na yé, ou est-ce là n'a pas star na yé, à l'équipe sango kuna. Asa na ngo ya lingi, et lui ça y a qui mbongo na. Au fond de Start Time deni. Ah, t'as pas ça fait d'argent. Ma chérie, bon, on look à un boy. 200 000, hein? Et ceux qui vont. $200 000. Ouais, ceux qui ont 200 000 et 3 000. On a posé son ballon pang, ouais. Bon, moi, moi, oh, non, moi, mais en tout cas, depuis ma maman, bandi, moi, na, pour n'engue, elo, comment que Thérèse a lobby, c'est pas si papa va irser leur côté. Non, je ne peux pas parler de Ursil. Prenons Bano Caleb Abimisi. Depuis ma cambo et bandi, en tout cas, on a habité dans mon cas, mon bosso non Thérésia. Il faut être clair. Non, mais l'isme m'a mis au cap président. Matanga président Mondori. On a mon mère na sanzete. Atuni awa. Le ko na tira sa ngopon na belisco. Sa réputation na ngai. Bon, sa réputation na ngai. Eh, Caleb papa na ngai nga belisco, mais ko se le ko na te sopa yo. C'est ma saline ya. Si qu'on a réseau sur tout le monde va finir Caleb escroc. Mino va pouvoir na escroc capé. Escroc kana. Bambongo abatu aluvia za kabati partout kanda banda lo baimo. Star moi kasi aliki bato belé Caleb ndeza na stable et puis tant que bima bato be ba banga ka pe biso ba banga Caleb belé hein ngana oye biso ba banga Caleb belé o muto akiso muto boy so Caleb za muto akisi nde biso pe to simba kisango nde biso pe ba o pe po to zaka penza ngana benga partout les privilégiés de Caleb ngana ko na nga répéter te mais ba hol ba petit na ba yebi na line na pongi na ndao ana ko jouer ngana jouer la naissance du monstre na jouer na matadi mais ba to ya ka répétition tu vois na matadi petite sœur na nga bota ki na ketala e abina nga an lobby fo voiture kita awa faut parce que gros le za a yo mto jouer ngo ah ya qui se procurer ngo présent sala ngo jamais avant de kimia awa azana mpete azana à l'aise ola la pongi oli a monene na ngoto lié to monene ngoto to lali to tika biloko vi ezamula ito yebi lobité lobi na so to ebité to bebi sale même biso poto na vision aigle ta la musika na bi sika ni na okende ngana longa na ndako apoza Caleb bato bele balonga na ba groupe de manga bazonga ba tourner pas présent na été mais ngai na kei ko futi na ndako na nga keke pa mais papa na nga benga na musala bakoko ne na ndako to bana nga na ndako pula basani bakozwa mo loso bakozwa mo kwanga na mbongo yeko bima na pocha Caleb e bopo ele bino lobe mabe na sinaki neto zawa na bele bato baye ba te mutu ta uta place mususu wala lo ba na TV Caleb abimisa ete alo uta mutu nyoso uta auta quelque part pas comme quelque part ona ndanga mama onga na bima ndo bima ndenge no baye belio wapi yo uta na sinak ba bimiso na sinak o kelo ba yo uta quelque part uta wapi ngana uta na ngepa Caleb na uta na ndako na biso mona papa na clé moi maman na sazi na yena sali test na ngana sinak na jouer rôle na ngai petit lelo boye kombo na lobango na be mission so na sala bi kombo Caleb pesa nga teliza za kombo ya chance po kombo ya ko ba pesa chance na musano na manaka no yena ngo oyeba na okeisanga olanda donc batu nyoso ba bimaka na sinak ba uta place moko te ba uta kaka na sinak ouais et puis c'est lui on appelle Caleb bande ko zo bato ba uta bisika batu te yé mo fois formé non yé biso maman
non il biso les kinangai président de rose bactérie ya bakité na moment sinar ke bimaka en tout cas pétant to tchaka péto aka la moto na biso péti ya mama les gens le quoi bato ba na ba déstabiliser président basangani lisanga moko po basala soki nini mais liste na CP no ata mukete so lobi na CP na yo soki na sali kaka hypocrisie mais na CP na côté hypocrisie na lingana na côté sinaki ndako na ngebina lingana na hypocrisie so likambo ezali ya oloba na oloba soki bana sinaki otilo ba pas présent ka ba ko koloba te ba péré o comprendre mutu so ba likambo bo ba liste to muta liboso alobi eza teresa tokosate cela na bato batuni so procès ezocontinue procès bakataki yango déjà Caleb doit 200 000 à Elisa et du coup bosali appel yango wana na répondre bazalaki en direct. Non. Maman va ça là en démona té. Ya. Bon si va ta yo so ça fume ba photo. Quoi qu'il y a 500 té. Alice quoi qu'il y a 500 pour ani. Ata $200. Ba photo de 150. Biso to ça ba tournage, biso to tourner ba nani ba major bisadi de pas ba critical. Na kena signé pas petit ça a tourner na photo comme parce que ça caché. Tout na ba pêcher ba yo biso to tourner ba film OK tourner pe là ba signer ba photo mon père malongo zongi na pe na sepeli. Et les gens font $200 na tournage. Pour eux, c'est comme tout 200 000. Fois combien tu as zéro combien là c'est $200 parce que ma photo de un tournage. Ah, on y peut lire. Tout ça va réaliste. Au bon moment, tu vas attention à un tournage aussi ça va maintenant gagner surtout pour ani. Ah, au moins nous on se libre parce que tout li note. Au tout li déjà mouton ben on sur le tournage zato tout li penza. On met ça qui te côté mon pêche mon pêche. C'est le papa biso ya olobaté, le papa banga olobaté. Mais yo le papa ba. Pas bino. Papa ni on se va papa. Les autres films il y a la fille de serpent. Nga joué qui 3 personnages, incarné qui 3 personnages. Oui. Là qui moi ça président Caleb Okufaki, là qui Kimia. Là qui na esprit bandé kutambola. Na musela biso to yeba bien. Président Caleb tanga bandi Sinar Nzonzing. Tanga bandi makamba YouTube parce que amu tali boso banda bablo ka chaîne YouTube abenga ka biso nyo son début ona Elise on a goûté alobi na biso alobi na banda blo ka YouTube ça j'ai pas d'argent ya au foot arabino ndenge ba producteur ba au foot entre nous so to benga ni zaka poto s'entraider yo peso za musana yo obenginga ngape na roya to sa musana mobongo. C'était ça, neto bandaki na makambo ya Sinak Nzonzing. Ndenge koma ebele ezali. Ça dit tout ça batu. YouTube peut ça un million. Et puis ça un million. En tout cas moi je suis contre bateau bazaka. Voilà quoi. Ngana ça junior. Ça junior na ça Lewis parce que makambo bangoni ba Lewis yawa yemtaka ni. Muto zo teka maneta zo tala maneta ko ko so muto ko bambela biswa. Bambi misa ko mo fusa so mo. Comprendre. Le tempérament mo côté. Non nazara moi chose. Nazara moi un peu voilà. Mais tout ça bateau. Réputation ba sombati. Donc avant on m'a sur scène ba filmer yo. Tout ça ba close tout ça là. Si je suis pas d'accord, je viens pas. Yo to boya ba ni belé depuis. Oui, ngana zaka na yo binga ba teta na mongo. Kala makasi. Et là nenge na nga. Ko boya penza. Que c'est bon to travailler, que na habiter té. Na préféré na travailler na nga to Sylvie qui mène travailler té. Qui na yé na sel musana yo. Na sala ngo bien tout na sala ngo pena ko mozela ata tu le travail na abaga pesa $100 et coquille parce que quand on a na ezali $100 so akia 10 millions na yé étalé donc quand c'est que je suis à ça qui azali principal na rôle fona sungae mais lo ngapena osenga ka président Caleb dès aujourd'hui ouais ata va inviter biso nanga iop aya ce contrat moi maman va président na contrat s'il te plaît ata on dit ma $10 nanga mais na signer pour le biso na le bina ça likambo bimse nga contrat on na signer qui vous allez mettre $10 et t'artem quoi et Irsil biso sala ici contre pécheur nini kala batu combien en Afrique du Sud kuna noté ka ba CD batu combien ba joie o msuku bakufa na kati o toyo kati ba ke funda Irsil wana kutu batu belé batu ne ensemble pe la CD hein kama sur YouTube te voilà kama sur CD bela bo te que CD zo te kama. Pourquoi tu comment confondre nana biso moi ba star en ligne voilà si ta pas moi ni photo ye barake mais il est star en ligne oui to respecter la président Caleb a escroqué
asolanga neti nga kutu na ote koza na opération ana otobela te boye bato bayeba ete président Caleb ba deuxième session na tosala yango na opération asoli na singa président naza vraiment na repos président Caleb abisanga ben je te dois autant président Caleb afuta ngalo bato nyonso te akabaka na ye papa molamu non ça musala o na maladie omoni ailanga banoti na voiture ezwinga na kina tourner et après atele biso babisinga ki film ngo e bongi yanga nini nga sita zaki nga ko so la rango na famille c'est pas bon du tout. Merci. Le problème au Caleb pas yeux pose à non parce que lingi mambo production belé est-ce que yo mo pe de choco banda so mutaye au tourner pas non banda monte zandre maté ba la musibino bon ba kuta point de parce que c'est point de poste ngalo ça casting c'est casting nan ça casting Adam Soso est un point de presse il a point de presse il casting il dit qu'avant bateau tout faisait casting on to benga bango ba ba maintenir tout ça na bango contrat et après to bandi musala et pour moyen te na ko banda no kasana na za ba bione na poche kuna na ke no liango non c'est et puis était à président était à mais aussi le groupe ça conseille entre bozana groupe mo bwana comme nous ani ya yangwana ba ko ça quelque chose c'est mon péché quelque chose à moi entendre ba va ba benga ye ba bosolo le récupérer te ba benga ba bisa récupérer quand même ni bosolo à l'amiable ndeka bosola so bozana ba mbobele ba matin a TPC benga fa biso moto comprendre à l'amiable c'est ça fa to comprendre biso mo ya bilo msu za kitoko te mo bilo msu c'est vrai comme ko kindi peki mais réputation et kena ndenge nini mais bato zo mona lelo ça fait beaucoup d'années qu'on parle que durcir na façon nyoso balwa mabe eleka ya malamu eleki sikoyo ero mona makambo boy ursil opesa bato conseil mpona bato ba mosa théâtre lelo e maman lelo a se mesre maman na black line na habité que mikobi mo azala obiso moto yebi baba mona pechanga na biso bon siwa biso de Afrique 2009 kala pas que en Afrique du Sud wana batutu po mona ici faut pesa mbongo na continue na douche kabisene na nani Dieu m'entend parler parler na ndimate qui c'est ça ouais ga ndimate parce que elle makambo nga na vivre ba libanda to parola na ba poudre moko esa elote batu ba ke to bana na autoti musika bo bandi sinak biso ezaki sinak Simba, groupe sans souci, évangéliste, aujourd'hui président nani, obe bakali, bangalufa papa Nikuli, président Muyembe gauche, ezaki TikTok, wana kala ba like ba théâtre faux français, mutu kanana benz, pobi matango wana ezaki likambo mais de comment on facile mutu mona kana na babi c'est facilité mo ezawana on a souffert hein vraiment pena boyi wana nzonding ezo banda sika biso msusu mona groupe salongo ba sa nzonding et lomba c'est choix ba quelques acteurs amemi bango ake ba tourner na groupe salongo ya te bino nyonso wana ni YouTube to bien ngoté c'est des faut il faut ba exiger yo toi na besoin Thérèse na film oyo ndi ba moni o jouer ya lelo te comment si ko kala bozala to ka maman bozala pas titika lwa ba c'est wana je suis déjà tourna ka Thérèse bino nyonso ezala ka soki lo mo bimi boye batu nyonso ba yokani ba ozwa sumu tout te continuer kaka e bando za ndeni o moni ba série wana pe nana ezaki ba période ya c'est des métiers écoutez il n'a pas fanatique parce que exiger ça il ba tout na bango ouais il y a le YouTube parce que Thérèse pas sali mabe producteur mso banga parce que ba osomba c'est des bana poto ba boy ba bi en tout cas figa ki mona poto to osomba c'est dans tes poto Thérèse a joué mais le YouTube ça nango ta yo boy le siwa si on l'explique côté ngamo live ba moko na komi madame RTG na mi Christelle Mwabilu voilà c'est ça le problème mais toi tu as besoin qui mise là c'est pas bon du tout tu as battu c'est ma base il faut mais toi tu as été toujours douce tu peux faire quelque chose pour Thérèse a le roi ngade atoyaka déjà toyé mais bon Mathieu Kiti venka bambi nazara vrai ngazara vrai président Caleb baby ngazara bana président non c'est le côté parce que ngana préparer le babi oboya otourner nae toto yo kango boya bwa no solate ngamwe ba lo babona biyaza ka pena bongo e ke taka caprice meza ndenge na ye eza kuti ko boya otourner nae
ya boya ka retourner babi ya boyaka babi yo pelo boyaka ngabi ya za bongo ici na za bongo so boyo loko ata boyele diversion nango mupe boyaka nango non mupe shade ba lo pas Caleb oui Mikobi na minute yo est-ce ni so bo changa to bafutanga 1 million to tourner liste en tourner ezaka bongo na boya ngana ça président Caleb oboyaka na ndima na yo moi moko boko tsara ba conflit entre bino ba président ouais ngabe Elisa uti pa Marie-Hélène ouais alongi pa Marie-Hélène baza na tempérament ya bien ti ouais bino bozi botie na film ngana bisa président Caleb afinga maana ngabi tsela même ouais Mikobi loba pona na question mo tuno na mambo ana nyonso Mikobi loba mais oui nga tuna te le capé bongo tempérament lobi oui baloba na te oui yo mutabimiso biso kutoyeba elicité mais qu'on se le dise c'est quoi il batte pas comment on a direct a comme film il président à lobby Marie-Hélène akolo bano lokoté peut-être elle sera mécontente ye azana mutu mo bayam so antecédent mo bien na bino au PC personnage mo na film o zaka za film mo zaka Bonga maman nga bino bataka ba maman boli ba jeune garçon tout ça on a na Palme Beach ils appellent mon deuxième troisième film mon habitude sur le 15e film ainsi pour exemple nga été Lewis présent le bibolelo règne zali nazo ya ta mona na te pechanga yo tourna à part de la patience pas na ta patience au début on va tourner déjà na bango nyonso à part pas Elombe pas Marie-Hélène pas Caleb mais au travaillant na bango déjà beaucoup tan pe souci koyo et là on isko sala que so ngana yebi penza ya ba ni so 15 ans ngo na yebi so boyelo que là on selem ba mo monnier tu n'as pas voulu tourner avec lui, il n'y a pas maman, il y a banane, il y a senga qui yo penza qui to tourno boyaki. Ezaki peso ezaki binaliti, ezaki ndeko ya Louis non? Oh tu as qui ogana ko bala. Oh yo ko bala Louis. Ah ezaki mo semi bala Louis. OK, oboyaki Ba qui simba ite? Teza. Mene to ko bala mo se mo boboto yo te. Ah Elise nazaki mo se mo yibi. O mama kam su ndekenda. O monde ma mswe kenda. Elise nazaka mo yibi bando yiba lo yibo. Venga bambi. Ya mais par exemple, au mec président savant a comment que Elise aille avant na Louis le dédommagé. Yango yo. Il s'est passé caté. Qu'on se gagne ça yo. Ndeko na dédommagé au moment. Na ndenge nini? Film peut être tourner bongo ne après ba ko sanga ici na CP ngabi yo po se bela na ici na terre na boya ka disco Elise film zaki bongo titre ngo zaka nini na posé titre ngo zaka second choix la second choix zaki makambo elanda na vie batu toyeba te Teresa Babiyo pelisa munoko awa dans mambo Barcelone pe bako c'est la Caleb au bac to mélanger makambouté to mélanger makambouté comment ni président nga zaona président nga zaona nga na pesa mbonga mwana nga voyage mais tanga mona ki ke makambo nga voyage nono e bandaki na ko s'améliorer lisuté abaki na zela peut-être oyo ya tango ya biposa ba lobby do bona lobabi te entre baté Barcelone ngana zwa mbongo ya Barcelone mais mutu musunda zwa yango mama moko mutaza ko sela e makamba voyage vous expliquer ngata les zabo bayoka na lekina ye comment ko tourner place moko et ndenge moko te na ye to mélanger makambo te Elisa salinde film balingi ba dédommager ye Barcelone a pesa ki mbongo na zo zela bazongisela ye. Il y a des choses différentes. Na habité sur la même. Oh to ba bien o. Yango wana. Elisa sali film nde Elise nde azabone tina Elise penza ndinga malembe to solo. Elise tina na. Ta fait chanter. Na to solo pena nete Elise. Allez-y bébé. Na place a uti mingi. How to wipe. Nga na yebi na TVT. Na TV nga yeba gete. Na yebi na publicité ma biyomba. OK wana. Ouais, wana ça pas Marie-Hélène. Yebi ça publicité pas ma biyomba. Wana ça pas Marie-Hélène. Pour la ta maputa wana na yebi de kuna meto wana lupango ko wana to yibani bien. So comportement non zala na lupango wana. Comment pas président. Pour pas moti lelo.
tozali na kuta aseka donc novanda aseka nga na ye na kuta aseka wana na veni selembao nga na ye lopango moko wana bana mibale moko na minso akota na ba 17 ans si je me trompe pas ya mobala akokokisa ba 10 ans 11 ans Elisa mpo nga na mwana na 8 ans Elisa basenga na yeba Elisa na boti te donc Elisa na ba mibale nde aza na toyebani ba comportement sikoyo eloko wana olingi obeta wana nga na sikoyo toyebani ke eloko wana eza pena ya mabe. Non mais toi qui veux dire penda film on bazani Joyce à lobby penda qui présent nga utiliser toute corruption nyonso na ba junior a utiliser Elise ndinga kenda te ka photo na ba bo sala na onde bolingi toute ka bodio wana te na start mpeshe longa kana Elise wana nani pois ya kana expliquer biso to ni camarade Elise camarade ne penza to Elise bota bana tabota makambu banda bota bana mibale. Le reste ici à Botango, c'est mec qui n'a eu oh moi qui n'a eu trop baiser on pas président Caleb T. Bon nous ça nous tout pas des pardon. Vous besoin Kimi aza mngora te vous devez le passer il faut comprendre bon mais passer à président nda malamu c'est la président za papa on peut comprendre et moi na za ba difficulté tant que déjà jouer que pas na nga et tout encore aider à passer moi quelque chose siko ya ndenge wana ba montant wana neti montant wana Elisa na simba ngoti alors na sema fanga fibili na plasma munene za na ngote mama siko montant wana munene non plasma ne me dis pas ça ma puce wana yo somba ngosima o ngana biso plasma vimba plasma ya boy wana oh kena na pa mama oh mama pia biso ko biso mama pia biso oh to ça